Le chef de l'État est en insécurité. Au moins même maquillé, la photo libana. Je me demande qui entoure le chef de l'État. Qui est sincère avec lui, qui n'est pas. Ceux qui ont dit que non, on a un député national. Même s'il faut que le chef de l'État puisse me nommer, à côté quand même directeur de la presse présidentielle. À côté Sanga grade, il y a collègue. Mais pourquoi ils ne veulent pas que nous puissions dénoncer? Ma camboise salé mes bélés. Moi même apparition à Yasuka. Son exacté drapeau exacté. Donc vas-y le gola mutumo koboye azawana. Donc c'est ce qui au lobby bande kobalo kanisi que nous acharnons. Je ne m'acharne pas. Gana lo bagana bato ko linganga ko lingangate. Mais la presse congolaise tous ça quand même bas généraux à 4 étoiles. Mais on est hypocrite. Est-ce que moi je prêche l'unité? Est-ce qu'il y a une différence entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Martin Fayoulou? Ce sont des frères. Les gens qui se sont battus ensemble. Est-ce qu'on a apprécié une division? Moi je ne peux pas entrer dans cette polémique-là. J'estime que Viennanga Martin Fayoulou Madidi et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce sont des frères. Mais Félix nga namona kayete namona kande incarnation ya victoire na biso. Pose la chute dans 4 cages. Mais ce qui est en preuve, il y a que caméra détournée. Oui, bako suspendre pour raison d'enquête pour que personnalité n'ait influencé. Mais s'il n'y a pas de preuve, on ne va pas agir sur base des émotions. Sur base des ondits. Oh balobi. Mais où sont les preuves? Et comme il y a l'accord, Kabila a signé un accord, Tshisekedi, tout le monde a tapé papier de mon côté. Donc, nous sommes dans un pays de rumeurs, c'est ce qui n'est pas bon. Tout le délégué de sous politique, comme nous confirme à l'anti Makambo et à Kati, dans Makambo le Canada, Gabriel Mokia. Est-ce que vraiment, c'est ça vraiment la politique? La jeunesse congolaise va occuper vraiment qu'on capte politique, en y a bino et à bon vraiment. Bon, Wananga na ligne kokotate. Ceux qui ont confirmé, ceux qui ont certainement. Et Sengaka, en tant que bateau, Toko Bongis, Moutouako la Mugazama B, il n'est pas du maire à lâcher mon Mokobo. Bon, ce qui est Mukebaya Finga Gabat. Moi, je ne viens pas justifier ici, un journaliste, mais je viens justifier seulement le fait que le bureau de l'Assemblée provinciale ne pouvait pas livrer Mukebaya dans le modèle. Est-ce que Bako Sepelatan ou Bako Mona Bana Mukebaya va souffrir? Parce que nous savons comment notre justice fonctionne. Bako Zoye Wana Bache Wana et commis au Sambi en septembre, Bache Wana Boloko Balobi au Kosamba Lissou en janvier. Et janvier Wana Balobi au Kosamba en juillet. Le temps passe, ce qui n'est pas bon. À éviter, mais moi je vis seulement la manière dont lever l'immunité, j'ai trouvé que ce n'était pas normal. Tata moi n'a pas exposé moi dans les modèles. Pasteur Godet ne pouvait pas faire ça. Ceux qui ont la pression ma casse, les gens qui ont la rentrée parlementaire à soumettre les cas au débat. Comme ça va lever, on a besoin de responsabilité à livrer mon Québec. Mais la manière dont ils ont agi, je ne sais pas. Batobazo peut savoir raison, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière ça. Mais ce que vous devez retenir est que en politique, on n'est pas des ennemis. Nous sommes des adversaires. Il faut rester sous cet angle-là. Il y a qu'adversaire, au lieu de quand même, il y a qu'on mande qu'on a eu les malamtés. On a le bac que qu'on a zacle que je salue. À Kotanga kombo nanga 100 000 fois. Je ne les répondrai pas. À Kotanga naye, yemo kwa ebini na zoluka. Mais je n'ai pas le temps. Ngana mto aba polémique. Je pense que j'ai tellement à faire que je ne peux pas yango nazo profiter na micro na yo. Pour que naye sabande ko que botinde la kanga ba vidéo ya zaklete. Ce qui a fini azolo baka vérité. Ngana villageois. Nazo ta famille pauvre. Naza ne l'autre côté. Mais c'est ça, Botikaye c'est la liberté. Alors banenga koloba, je ne le répondrai pas. Pour répondre.
miso mwene. Fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya Mutuelle Misunga oyo eyelibino ba Congolais nyoso oyo bobelaka ba maladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soins de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Pona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soins de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soins de santé na libanda ya mboka tala ndenge Mutuelle Misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu eza te ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soins de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soins de santé à l'aisement calmement sereinement po Mutualité Misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya Mutuelle Misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na Misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na Mutuelle Misunga tembe ezali eza te. Eye papa mama tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontakte bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba Bana Kinshasa tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car
oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso bokoluwe ba voiture pendant 1 mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de les sorties. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Balandia Congo France, oui madame na kati tranche aminoto sola ko etali politique ya mboka Congo lelo tozali na honorable Eliezer Tambwe otoyeko sola na vis-à-vis à question d'actualité vis-à-vis pe ya association Odomoni RDC Monde ya otoyeko sola na mwana mboka Eliezer Tambwe. Bonjour honorable. Bonjour. Bonne santé. Merci, ça va. Tomoni mingi vis-à-vis ya ba ndeko na biso ya presse en ligne écrite na page auto ABC News balobi ete mwana mboka Eliezer Tambwe obela quitté okendaki ne pozo mikanda na États-Unis. Est-ce que eza solo vraiment honorable pour eloko wana ya inquiété bato ebele nakosaki américain tika biso nalobi nakosaki bango balobi nakosaki ti alors bato wana babimisi article bayebi mpona nini babimisi article na sololaki na bango na tuni nalobi ndeko tobanda kosala échange de parole nga naza mutu wana te. Je n'ai même pas le temps pour ça. La RDC, ils ont tellement de polémique, ça ne m'intéresse pas. Je ne réponds pas à mes frères, je ne réponds pas à mes amis, je les observe. Mais ce Tambwe, ce n'est pas quand il est devenu député, n'a pas de poto. N'a quand même poto avant qu'il n'ait la députée. N'a qu'un États-Unis avant qu'il n'ait la députée. Wana Kabila Azali, Togaki pe Goluga Mikanda, Nangonga wana. Mais seulement, pourquoi seulement aujourd'hui? C'est ça le problème. Par rapport bato mingi pe ba s'inquiétera mingi babi maman Margot honorable Eliezer aza élu ya Lukunga mais na compte ya Lamuka mais le honorable Eliezer aza ko se baser mingi kota mwana mboka feti seke Chilombo on te traite de bazo ko traiter donc il y a donc d'un hypocrite honorable. Oui, mais nga nazaka hypocrite. Parce que moi je prêche l'unité. Est-ce qu'il y a une différence entre Félix Antoine Tshisekedi Chilombo
na Martin Fayoulou. Ce sont des frères. Bazaba Tumoko, les gens qui se sont battus ensemble. Est-ce qu'on a apprécié une division? Moi, je ne peux pas entrer dans cette polémique-là. J'estime que Viennanga Martin Fayoulou m'a dit na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce sont des frères. Mais Félix Ngana mona kayete na mona kande incarnation ya victoire na biso. To senga awa tozaki na bino. Transition sans Kabila. Tozongwa tana angle wana. Ya lelo tozui une transition sans Kabila. Le nôtre est là. Tokoloba na yini naza Rwandais. Tokoloba na yini naza Burundais. Donc il est là, nous devons le soutenir. C'est comme ça que moi je... Parce que Naïbi passe à victoire. Donc je reste catégorique et je reste là. Mais ce qui est le quoi mabé mon ami, n'a qu'à dénoncer. Mais tout en étant membre de la famille. Je pense que c'est ça. Par rapport à la dynamique vérité des urnes, dynamique de l'opposition, le commis dynamique de vérité des urnes. Et on dit que Martin Fayoulou a causé la meeting, peut marche le 22 septembre, a répondre Caméré. Tant qu'un analyste politique peu honorable, il y a bien vraiment des... Bon, je suis analyste politique. Je suis politique, créateur des événements qu'on peut analyser. Meeting, c'est la démocratie. C'est Martin Fayoulou. Acha Saliba meeting est belé. Même là, il va faire son meeting. Ça, ce n'est pas un problème. Ceux qui va le bien pour répondre à la caméra. Nga oba weli na caméra nga na habité. Nga na zakunate. Moi, je ne suis pas dans les divisions. Moi, je suis dans ces. Qu'est-ce qui peut nous unir? Voilà ce qui m'intéresse. Par rapport à faire 15 millions de dollars, ils ont régné Mikolo honorable. Mingi balobi ezali donc ezali loko moko rumeur. Mais ba sous peut moni pe ba même ba avocat, collège ba avocat ya mwana mboka Félix Tshisekedi, oza président de la République à Congo, ba ke balobi ete mo konza mboka longola mwana mboka tel caméra pembeni. Au moins de cause à chute dans 4 cache. Mais ce qui est en a ba preuve, il y a que caméra détournée. Oui, ba ko suspendre pour raison d'enquête pour que personnalité n'ait influencé. Mais s'il n'y a pas de preuve, on ne va pas agir sur base des émotions, sur base des ondits. Oh, balobi. Mais où sont les preuves? Comme il y a l'accord, Kabila a signé un accord, tout ce là comme on a tapé papier de mon côté. Donc, nous sommes dans un pays de rumeurs, c'est ce qui n'est pas bon. Les lots bandekonayo, oyo bandara na bango combat, o to babenga bino les frères jumeaux, bokoma ku les triplés jumeaux, mwana mboka Mukebai, Assemblée provinciale balongoli et immunité parlementaire. Lundi oyo a okende ko se présenter na parquet à Gombe. Pona yo puis il y a des accusations bakofunda. Est-ce que ça combat tous les règlements de compte? Bon, on a évité, mais moi je vis seulement la manière dont lever l'immunité, j'ai trouvé que ce n'était pas normal. Tata moi n'a pas exposé moi dans les modèles. Pasteur Godé ne pouvait pas faire ça. Ceux qui ont la pression ma casse, les gars qui ont la rentrée parlementaire à soumettre les cas au débat. Comme ça va lever, on a sur base de la responsabilité à livrer Mukebai. Mais la manière dont ils ont agi, je ne sais pas. Batobazo fait sa raison, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière. Mais ce que vous devez retenir est que en politique, on n'est pas des ennemis. Nous sommes des adversaires. Il faut rester sous cet angle-là. Il y a qu'adversaires, au lit à quand même, il y a qu'au moment de qu'on a eu les amalamtés. Les insultes, les qui sont politiques, comme on filme à l'antiba, Makambo et Akati, ta Makambo, les Canadiens, Nandina, moi, Gabriel Mokia. Est-ce que vraiment, c'est ça vraiment la politique? La jeunesse congolaise va vraiment capter politique, il y a bino, il y a bon vraiment. Bon. Wananga na lingi kokota te. Ce qui est kofinga, ce qui est anime. Certainement. Et sengaka en tant que bato toko bongisi. Muto akola mukaza mabe. Il n'est pas d'humeur à lâcher mon moko bon. Ce qui est Mukebai finga gabato. Moi je ne viens pas justifier ici un journaliste. Mais je viens justifier seulement le fait que les bureaux de l'Assemblée provinciale ne pouvaient pas livrer Mukebai dans le modèle. Est-ce que Bako Sepelatan ou Bako Mona Bana Mukebai va souffrir? Parce que nous savons comment notre justice fonctionne. Bako Zoyewana Bacheyewana et commis au 100 000 en septembre, Bacheyewana Boloko Balobi au Kosamba Lissou en janvier.
Et janvier, on a balobi au Sama na juillet. Le temps passe, ce qui n'est pas bon. Honorable le Romoro pe na oki koloba lelo to monye te mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo akokende kuna na ngele na Belgique. To monye te cabinet présidentiel, il y a presse présidentielle, les a vraiment na secrétaire. Tala lelo ndenge babimisi pour sa liste ya bato bakokende Belgique, plus de 50 personnes. Mbongo kaka babi trésor public et konyo kwama. Trésor public et trésor bimisa mbongo n'importe. En plus ce qui fait mal c'est quoi? Parmi les presse, c'est seulement l'INC qui bénéficie par rapport aux journalistes de l'IDPS. Qu'est-ce qui se passe vraiment juste dans Katia Makambo Kolekanambo le chef de l'État est en insécurité. Au moins même maquillé, il photo Liban. Je me demande qui entoure le chef de l'État. Qui est sincère avec lui, qui n'est pas. Ceux qui ont dit qu'on va le dire, non, on a un député national. Même s'il faut que le chef de l'État puisse me nommer, il y a quand même directeur de la presse présidentielle. À côté Sanga grade et à collègue. Mais pourquoi ils ne veulent pas que nous puissions dénoncer? Makambozo Salé Mebele, moi même apparition à Yasuka. Son exaté, drapeau exaté. Donc vas-y le go là, Mutumo Koboye, Azawana. Donc c'est ce qui au lobby, Bandegobalo Kanisi que nous acharnons. Je ne m'acharne pas. Gana lo bagana bato ko linganga ko lingangate. Mais la presse congolaise. Tous ça quand même bas généraux à 4 étoiles. Les lobes toko tapé moi manqué to moni Robert Mugabe au tikotika biso ba IPPRD ba sel yango fait ba benye camarade Mugabe moi chez là na et comme singa fait au mon hommage au monene PPRD ba sel baza ko benga camarade Mugabe. On a dit qu'il a lutté il était contre pour la balkanisation en Congo. Est-ce que Robert Mugabe PP a créé PPRD auto ndenge ba to minga poto ba ko kama ba minga beleke tes problèmes à Robert Mugabe. Robert Mugabe Azaki, on ne parle pas mal de quelqu'un quand il est décédé. Robert Mugabe Azalaki africaniste. Azalaki Kulinga Kiba africain va se prendre en charge. Ce n'est pas que Azalaki Kobundela biso et puis la réciprocité. Ceux qui ont sali un Zimbabwéen loko, il est pas sali bino et loko. C'est tout ça. Comme Gambo ya bato a PPRD ba kenda ko luka les Zimbonera cour na Burundi. Pour que baya ko sala biso mbe. Wana ngana landa bato wana te. Comme la chose que je suis honorable na ozo vraiment tant mingité les loyo tomoni gouvernement inunkamba et bimi mingi bali na ino expliquer no mukeno ba mi batelemela ki na ensemble na chaka ba bengo amateur tomoni muna bande ko a 10e ba bien les to kanyo mukoloko ya 10e okomona yo za traître pembe ya président critiquer oliko wela makamenzo ko yebi pe politique té luka ba nanyo njoli na batu ba umeli na ensemble ba expliquer bino qu'est-ce qu'un député. Bon, maintenant on intervenir par motion. Les profs Njoli en Bazotangawan, Abimaki, pour nani Abimaki. Parce qu'il y a dit que j'étais objectif. Je doute fort que na 10e rue, aux autres on a limité na UDPS. Ceux qui ont monté à critiquer, ils ont baya ya moko boye batinda pour na opesa bango $100. Je suis avec les combattants tous les jours. Chez moi à la maison. Nous okutan. Wana nous okanisa que biso tozaba conservateur. Tozaba conservateur. Toyebi, qu'est-ce que nous avons promis au peuple? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On ne va pas tout cautionner. Toi tu penses que Batunio c'est tout wana? Ezaka pona basepela gananga. Nde bayaki. J'ai dit non. Babimaki parce que on était objectif. Il y a des choses qui se passent aussi par rapport à Makambo Kolekana honorable. Tolingi toye bapé.
eloko nini oyo mokonzi mboka alingi asala na Congo, parce que il y a beaucoup de gens bazo critiquer mokonzi Tshisekedi mingi. Aujourd'hui mon ancien miki azoloba ete alobi ete ndenge zana Félix ne peut ako réussir Congo te, comme Mobutu a réussi ça te, Nyonso a réussi ça te, faut tokende tokabola Congo biteni par biteni. Honorable, est-ce que il mo lobi ke mokonzi za insécurité bon, oui, honorable ne mon ancien na monika katangu nazalia bazola kisanga papier moko wana ba commis président de la République Sondi Ngai, en tout cas en habité, je ne sais pas émettre un point de vue parce que dans l'andiété, il faut suivre ses arguments avant de l'encourager ou de le décourager. Le 19 septembre 2019, en gros, 3 ans déjà, carton jaune, oh, Mbappé, ça, oh, Tshisekedi wa Moulou Mbappé à son âme, après ça, quand la Mboka Joseph Kabila. Souvenir dans la date où on a mon Mboka Elisa. C'est le jour que j'ai perdu 2 caméras. Tokanga maka mukolo yango wana. Mais j'ai dit, l'histoire doit retenir que nous nous sommes battus, pas pour nous-mêmes, mais pour notre patrie. Toromiko chuté, Lélo, qu'est-ce qui se passe? Mini Baza pour s'inquiéter, hein? Je dis honorable. Qu'est-ce qui est le Ronizo le Kanam de Konabino congolais? Tolo Barara Bobin de Olabino quinois. Pour Bibino Bakuya Kuya. Siko de Olabino quinois. Qu'est-ce qui se passe avec Zachary Bababa? Il y a tout le temps qui est dans des détails. Il y a Kolobelabino Kaka tout le temps ma Kaka. Qu'est-ce qui se passe au juste? Bon, elle est la ligne honorable. Mais il peut pas l'Ingaraba et Belo Nibo elle est là. Est-ce que je peux répondre? Nazana niveau wanate, je suis plus loin de ça. Ngana loba que de konanga zakle que je salue. Akotanga kombo nanga 100 000 fois. Je ne les répondrai pas. Akotanga na ye, yemo kwa ebini na zoluka. Mais je n'ai pas le temps. Ngana mto ba polémique. Je pense que j'ai tellement à faire que je ne peux pas yango nazo profiter na micro na yo. Pour que na yebisa bandeko que botinde la kanga ba vidéo ya zaklete. Ce qui a fini azolo baka vérité. Kana villageois. Nazo ta famille pauvre. Naza ne l'autre côté. Mais c'est ça, botikaye c'est la liberté. Alors banenga koloba, je ne le répondrai pas. Pour répondre. Toromila sous honorable le message Sinda vis-à-vis RDC Monde, batubaya ko kota to clôturer déjà clôturer déjà ton RDC Monde on va bien comprendre la tipolo c'est que ce qui est honorable à la tipolo c'est que Simbi et donc tout yo penza likambo naza initiateur ya RDC Monde et la diaspora a récupéré ça à travers Maman Pauline Lomo Bazouyan et nous nous battrons pour ça. RDC Monde, vous avez vu son news. Gata Monaza chef ya RDC Monde. Quelle que soit la divergence na biso, RDC Monde surtout qui parle. Même les Konangazak, à quoi ça mon na RDC Monde. Ceux qui parlent de fonction, bakopé ça est pas Maman Poli à occuper à Kambibiso. Nous on n'est pas là. Tous en a divergence, on reste unis en mettant le Congo en avant. Moi qui suis Sony na c'est qui sont moi moqué la moni le longo kaingo ikasanja comme on peut ça ba leçon tirer na ba Twitter hein tanda comme reprocher moi la mboka fait Tshisekedi nyonso c'est parce que ils ont un libertinage ils ont un président de la République batu wana bazaji ko supporter te batu baloba dès que lobi bakangisio lobi basel mais aujourd'hui ils se donnent quand même l'audace il y a qu'on critiquer on les laisse libres mais moi je pense que le chef de l'État pouvait accepter qu'on laisse tout le monde libre, sauf les tortionnaires. Il ne fallait pas. Merci beaucoup, Nation Congo France. On est avec honorable Lézard Tamboué. On a invité la carte Massola politique à Mboka Congo à Lelo. La paix, si vraiment, Tanana Boss honorable, qui a intégré la Mouka. Bon, on a eu qu'à Chika Gandengo, on a eu qui bien. Nalingi kwa répondre bien ça yote maintenant qui baboyi et pas bato la muka oui baboyi ngana za kunate. Merci.
Merci vraiment, mon patron Lydie Pumba. Merci à Christian Touré Kenzo. Merci à la Gisèle Tati, mère double, monté ma France, Giclo Winner, maman et bébé Némi. Merci à Bijou Tati. Merci vraiment à Papi Nimi depuis Londres. Michonoka, maman Bibi Chinoka, na Londres. Impression Claude Domas Pekuna à Londres. Papi Batia, des bonhommes Lissanga à Londres. Merci vraiment à Saint-Marcel depuis les États-Unis d'Amérique. Jean-Cy Bomoïna, 4 États-Unis. Wana na Moni Papi Maïbelang Empire Basket. Pekuna na 4 États-Unis. Merci na ona benga mon vieux David Olito, un tonton doux de caractère. Il y a Roger Louma, mon konza molobela présent fait ce qui est na 4 France. Il y a Roger Louma bambote na yo. Et puis ngala bino to kutani balasima cha. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Mpona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuel misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuel misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu eza te ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuel misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitambala na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuel misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na mutuel misunga tembe ezali eza te. Eye papa mama tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car
location de voiture ya sika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki kokontate bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique mobimba kaka epai ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France site ya kolo masolo ya danger masolo ya kitoko